Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Merci mingi bande kubuza kulandanga isasi l'artiste comédien mfumuziana artiste international oyi kulandanga tangu nyonso epa ya papa vidéo epa ya kobana banzonzingi alors bande kino kubetla bino disolo moko nga ifumuziana comédien na bino bande kumukile nzambi sana makambu meyambo na beta disolo bande kuneza kutia libondeli neza kutia isa pona bana poto isa pona kongo mubimba nzambia nzambi tata tala di kesena yusara na kongo nzambi usala makeseni ibele ukamata biso bani ya gombe na bani ya kimbanche kusala biso difera tomana ka bani ya gombe soka sa kusenga mikate pa ya mama to pa ya tata okuyoka na français avec charisme mon père ma mère donne-moi les 500 francs pour payer les beignets kasi pasi mingi na bani ya changu tala bani ya changu soka sa kusenga mbongo ya mikate pa ya papa pa ya mama okuyoka na kiyanke nyonso okuyoka joporo chomoro bendera kamara na pembas nzambi tata ela kuneza kuloba bandeku bulanda ngai malamu boyebi president na biso ya Congo deuxième président na biso papa Mobutu bandeku papa Mobutu asalaki voyage na ye na Kinshasa awuti na geme na ye na Kinshasa yikutala bana ya Kinshasa bandeku mwana moko ya mukelu bilu kula tuza kuvivre na nzala na kati ya Kinshasa na kati ya Zaire ilifona dia matiti pona dia papa Mobutu mbongo bandeku mwana wana kimimbangu na matiti wo abandi kudia ba pelouse abandi kudia ba Kongo bololo abandi kudia matiti bandeku papa Mobutu ancien président atana na sima na ya moni mwana moko za kudia matiti abeni mwana yiniwa niwa goyo asari kodia matiti nyamato mutu niwa yebisije papa oyeza kudia matiti asadi nyamata asadi mutu alubibengi nanga ye bandeku babenga mwana wana yi papa Mobutu tuniye uza kudia matiti pona nini mwana lubi papa Mobutu uza kudia ngopona nzala papa Mobutu kamati $1000 epaye mwana waye muke wo bandeku tata moko salaki wana nzoka sali zuwa alabi koma papa Mobutu akeni kupesa mwana waye muke $1000 papa Mobutu aleki na ye akayisika baneuke alabi kuzela na retour tata wana za kuzela papa Mobutu azunga bandeku papa Mobutu bandiku ya papa wana yoki so papa Mobutu bandiku ya papa wana kotina zamba bandiku dia matiti abandiku dia badisa abandiku dia ngode zote papa Mobutu abwaka misuboi atala tatake mukola za kudia matiti papa Mobutu albisa ni pas possible bengi mwana niwa oye za kudia matiti ezadi nyama to ezadi mutu bandeku arubite papa ezadi mutu arubengi nanga ye papa wana yena chanta rubilo kola mwana mukazi wake $1000 seke nga tata na kuzwa $10,000 tata wana yena chanta nyonso papa Mobutu ngaye papa Mobutu tuni tata wana uza kudia matiti pona nini papa wana lubi papa Mobutu naza kudia matiti yo pona nzala papa Mobutu lubi na ye sava na moni bino ba congolais ezali ndenge na bino bazaywa papa kotori eza moke lia matiti yo nyonso soko sirisi oke kolia wana otonda bandeku papa wana gata mbongo lukula je bino batata naza kuteya bino ezalaki na tata moko boyi abotaki mwana na jikombu na ye Eleni tata wana pesa mwana na ye Eleni conseil soki mibali babengi ye akendaka te Eleni komila yikisakata Eleni koma soka za kuleka babengi Eleni conseil tata na ye oyoko za kuchaba na mibali Eleni koyoka Eleni bandeku mukoro mususa Eleni abusanaka avwandaka na yeki mnagimbanseke kotenga ifumuziana na vwandaka aye kubeta tour na victoire amoni bamisuni ya bude bamisuni ya ntaba hoi bachaka na victoire batije Elena sombi mbanza kamundele adiena yeki toko chikari mbanza pamba akomi kudoko na ngona mutu Elena koma soki mibali bebengi Elena koyoka ampiu Elena busani kotike mibali wane wo number
butuku naza kuyana fiel. Aza kuyana fiel. Aza kuyana fiel. Bami bali wana babani lene abusa ni nsoko luboko yatina kamfiu. Yango ziraki na mbanzi yaka mondele. Bandeku tango babaki ya lene tango za kutamfiu mbanzi yaka mondele nios ne rompo ngabe. Wow. Merci mingi, ça c'est l'actrice comédien Fumuziana. Gaprete Armando de Foge. Ça c'est l'actrice Fumuziana. Papa Monzele. Fumu David Matadi Kibala mwana poto. Fumu Monzele. Ah, Fumuziana. Ghetto Brital Opmeken Londres où ils allaient Fumuziana artiste na yo. Armando de Foge. Fumuziana. Numéro 089 67 800. Merci mingi bandeko. Alors bandeko na ngai donc nalingi na expliquer bino ke oboza na ye liboso ya batele na bino ezala ya bajar nini eza fantare ate mais a beshi que le seigneur oboyebi na groupe Milfe Sango patron di to tata moko boye na sa polyvalent eza ngai naza na minute oyo artiste oyo akozala contacter na gauche to na droite to likolo to na se to na katikati zwa ngai je sais bien, mais nous avons beaucoup de gens, mais nous avons toujours chef ou directeur artistique. Nous avons ensemble la journée il y a l'îlot et ça journée mondiale de théâtre. Alors tout ça nous avons ensemble. Nous avons comme le mususu ceux qui tournent les et on t'a tout na suki na yo ezali suki na yo naturel plante to za mundele to za métinois. Alors na expliquer ka batu boye olia na loba naturel on mate pozo monango ndenge zo monana mais na zalaka premier chinois oyaya aure asala ke ba contrat nyonso yo ba chinois ba sali na RDC et c'est réalisé. Oh yango moni na yinda boye que c'est de moyi na bino awa bon, mon européen et le roi, on a bien la Chine. Mais toi, Yokat. Ah oui. On t'a quand on a chien, on a dit on a chien. Donc il a toujours chinois, mais en RDC. Donc il y a un engana yebisayo. Et alors on a un chinois. Aha. Oiza kumona Chinois. Papa, oiza kumona Chinois. Ngane za kuteya na dingala ya lubana Chinois. Toyo. Banda kubana ndamba lero ya. Adako hana Chinois hana Chinois hani. Zambia dingi budingo. Hana China hona hana Chinois. Mwana Zambia. Hana Chinois hahi hano. To simba na. Ahani Chinois hano. Bana poto. Ana ho Chinois. Budingi biso be budingi biso te. Ana Chinois ona ho Chinois. Sabi budingi biso botinda bakoli. Chana Chinois hai. Ana no hana Chinois. Muto diaka ni mutoki na ye. Oyiwani ga do Chinois nyo. Mukana Zambia no biete. Ohana Chinois ha ana wa Chinois. Esengu sari na moto ya kabili odi pato bombo. Asha honi ana Chinois hani. Ngana Chinois hanyo nyano. Mawe sari na moto ya kabili yo basoka. Ana Chinois ana Chinois ho Chinois hanyo hani nyo. Hoku niye kutania kutangwa usala yumi ni pass pe ko vimi siyo bapondi. Ana Chinois honya hanya honya Chinois honi. Messi mingalelu Ndeko pamoni yebo yeza sinwa mavwanda kawa na kisasa butanera wapena Kongo. Aza sinwa mama na yimundibu tatana yimutandu. Messi sinwa. Mais biloko ba sinwa umela te ya umeli ndeni. Misiki papa biloko ba sinwa umela kate. Babina bana na bango. Ziana. Na zalisiko yo ancien modèle ya Chine. Ah, première qualité zala kanga na kubambila ite papa. Tubanga kaba mindele te. Ba mindele basala broche bango moko minu yipo la. Papa, na tunaka mundele moko kusenga dini yoku batokisa na ngupu bakalinga na anglais. Mundele wana yibite. Ngana yibisi ye kusenga dini yoku batokisa na ngupu bakalinga na anglais za na ngupu pasite. Eza kaka kubalula lulemu. Basenda kongune fieri nyon. Mister, give me a copy dini bikalinga vaka dini yoku faus. Aneza pasite. Ozo deranjenga na lobi boy na umeli na kisasa na yibi mwa makangwe bele na kisasa na mesana azali kufinga biso mindelo mine pola yande pola zela mineza laksa izana nsela wakupona moya mwana izana nsela na yango na meki koloba un peu de comédie mokie alors moi comédie nanga na préféré na sala yango lo lingi nini
un peu de comédie. Moi, ma comédie est allée bien, mais dans ce ça va un peu comédie moko. Et ça va un peu mieux. Narubi boy. Bande kunanga izana famille moko. Famille wana na yibisa yo makambo ileka na famille wana iza uyikamusha mukiri mubimba. Famille ekelela ka mingi. Mais kusokola na ki chocolat en tant que batu mwini. Mupepe wani ya makasi na yibiso mupepe ni kumuvuza batori ya monike na koki kupengwa boyite na koki kusambwa boyite atinga mitori wana tata wana tori wane pumbusi ye parasite kosa mirage kosa wa na Londres wa a se retrouver na Londres ba cabine na bango populaire amoni téléphone comme ça ina moetide na yeme musala comme na Congo bon na le na yibite e koma ya kinchweki yokula musale koma ya kinchweki yesi koyo koma ça ina moi niveau de titre to bagage intellectuel a monique uza cabine populaire a zwa téléphone na bango oyo izala ka côté na côté atiango oui kalo oyibi obatiaka musapu bando libo utie bando ringri asoludi alo kingandi ndenge na sabu yina jana Londres oh papa na Londres ndenge nini oh tala ndenge na sala kipona kuma na Londres paration de temps jour mususu mwana pe alubi ngapi ku yakende kusukula mais mwana wala sukula kale akoti na dosi abandi kusukula tata na tole renouveler qui koso renouveler abandi kuvanda sukula azuzila mupepe ya te mwana na sala ina faire ba 2 heures de temps nakata kikoso kwazila kama mupepe yakate iye mupepe ya makasi futi tuli tol me tola suka mwana tengwa tingami yango yibaki azana couleur toujours ya kizoba chocolat oriye imema ye na Londres tunanga imema na kibomanga akoya na kibomango mutata complet mutalaka batumila ambisite wana mususu uyibi yangu bakolo batu bandoka pumba mutakala kasizandu mbate uyibi yangu madam mwana wana sikwa kuya na kanwa bandoki bamoni yangu komi tentation oyo aza terroriste to aza nani uyebi cordelette uyebi fimbo uyebi singa machine uyebi crochet des armes et des armes mais comment kebele des armes anyata mango na di koshi na di boom ngana sadaka place wana tunangana sadaka ni salani mbatu ya zoa 4 michopo blessé 3 michopo mort abeshi ko le seigneur abeshi ulimbi si papa ila kusana ngapasi bata mukele bakufa bona mbongo bande kwa budi ngubu za kulanda ngai bana poto bana egdese bana kongo mubimba bande ku Israeli na tata mukubo ya Israeli na mwasina yikomo na yimadi tata wana bande ku papa na biso masumu de brende président général Aïsoubi kana kusuba bande kwa buringo papa na biso président na biso masumu de brende ya NTPC asalisa ki concours soka beti yo dima bukatolo to 5 mabuka ya tolo okamati $4,000 tata wana kamati mwasina yimari na concours ya masumu wo bande batuni tata wana kukokolo bina kukoka soka beti yo 4 mabuka tolo ba pesho $10,000 bakamati ni buka liboso na toru ya papa ngunzu tata sikifango atuni mwasina yi madi eske na leli hi ke bakamati deuxième mabuka na toru ya papa wo tata tuni mwasina yi madi eske na leli ke bande ko badubia papa ya kuzombongo bakamati troisième dibuka batu bakufa pona mbongo bazali na toru ya papa ngunzu tata sikifango kiti bebe salongi bandako tata bebe salongi apese position ya nyai atini mwasina imari esengana lele ote mwasina ya kamati na 4e nani babeti na kamati mapapa na sadi pege wo arubia to zimbongo bakamati 4e na tori ya papa nkunzu bandako tata kiti tata kosoria tata tani mwasina hii atani batu baza kutala hii tata gani mari naleria. Ouais, merci aux artistes Nabino Fospa premier et artiste au maestro Nabino Boyebi dramaticien
Et artiste, cinéaste, très comédien, humoriste. Et d'autre part, musicien, rappeur, Slamel. Et Oboïba Napoto, artiste noyé, vraiment, héros de l'ombre. Et vous me coachez, car ils ont moi bien. Na Bandi Liboso, na Patrice Ndombe, la force tranquille, na Liège. Et ce que ça. Mais pourquoi ils produisent, mais ils ont raté. Le reste, me parle à Tigresse, Moulungé na univers. Et aux hommes, on n'a pas de premier. Et Raoul me parle, na Katia Liège, na Genève plutôt. Aux artistes, na Bino Boche, Canazan, ba filmé, on a comment, ba scénario, y a ba filmé, y a ba ndim, y a makamutu, on a comment. Il n'a pas compris. Non, mais ça, il mourra, il y a mon cœur. Pour le temps, mes amis. L'histoire nous a obéi ça, tout le monde a quand. Parce que y a un soldat, vous savez, quand moi j'ai quitté le Botswana et j'ai arrivé chez Akin, et le premier parcours, j'étais là-bas, j'étais parti là-bas à Kitona. Là, il y a un centre des militaires là-bas. Quand j'ai arrivé à Kitona là-bas, notre commandant, il s'appelle commandant Adamou. Il était adjudant. Et quand notre commandant a traité de nous passer moral, et directement les coups de fil de notre général. Et avant l'arrivée du général a dit je vais envoyer le colonel Chani Moussamba. Et quand le colonel Chani Moussamba va arriver, il y a que toi qui sois approché les militaires. Et notre commandant dit que mes soldats, quand le colonel Chani Moussamba arrive ici, va te poser que trois questions. La première question, elle va vous poser, vous êtes en quel âge? Et si le colonel te pose la question, tu as quel âge, toi tu réponds 18 ans mon colonel. Quel que soit tu as 20 ans, tu as 30 ans ou 40 ans, toi tu vas répondre seulement 18 ans mon colonel. Et la deuxième question, elle va poser, tu as fait combien des années à l'armée? Toi tu vas répondre seulement 6 mois mon colonel, même si tu as fait 20 ans, même si tu as fait 30 ans, toi tu répondras seulement 6 mois mon colonel. Et la dernière question, le colonel va vous poser, et tu veux servir pour l'armée ou pour la famille? Et toi, tu vas répondre les deux mots colonel. Sans plus tarder, le colonel arrive. Le colonel a commencé par les premiers soldats. Fospal. Et Fospal premier. Abdou mon colonel. Fospal premier. Mon colonel. Le colonel commence par tu as quel âge? Le colonel a commencé par la deuxième question. Tu as fait combien des années à l'armée? Tellement j'avais déjà retenu ça comme arrestation. Directement, sans réfléchir. 18 ans, mon colonel. Oh, le colonel est juste. Comment un nouveau soldat a fait 18 ans à l'armée? Alors le colonel a posé la première question, la deuxième. Alors tu as quel âge maintenant? Directement, sans réfléchir. 6 mois, mon colonel. Oh, le colonel directement s'est énervé. Mais comment un nouveau soldat a fait 18 ans à l'armée, mais il a 6 mois? Directement, comme le colonel était énervé, au lieu de poser la troisième question, le colonel a changé. Mais tu me prends comme un con ou un idiot, sans réfléchir. Les démons colonel. Ça, c'était juste le premier. Mais je vais juste ajouter, même si c'est une tradition, parce qu'à part ça, je fais aussi là-bas en France. Là, je voulais chiffrer les Sarkozy en Stade de France pour me contredire. Moi, je suis là pour corriger le dictionnaire. Et comme les mots pourris, tout le monde savait les mots pourris. Pourri à Lingala, c'est quoi? Pourri à Lingala, c'est quoi? Pourri. Oh. Pourri à Lingala, tout le monde savait d'apporter des mots. Comme bien créer toutes choses des AD. À créer l'homme, la femme, à créer les mâles, à créer les biens. Tout c'est DD. Toutes les choses à DK. Comme les mots aussi, ça provient de des mots. Comme informatique. Informatique. Information automatique. Et comme pourri. Pour ça vient du mot poule et riz. Riz, ça vient du mot riz en lingala loso. C'est-à-dire soso na loso. C'est ça qu'on appelle pourri. Il y a d'autres rimes, mais j'ai parlé pour les rimes après. Amani papa, ngana lingala EHP Media. Ngana lingala EHP Media. Ngana lingala EHP Media. Mama ngana lingala EHP Media. Ae EHP Media. Chansi Amani Pista papa EHP Media. Ngana lingala EHP Media. Ngana lingala EHP Media. Ngana lingala EHP Media.